tozaka ko continuer ko croyaka ba biloko bato bakoyaka na ba étoile filante ya butu. Ndeko manda mawa na pesio antenne kuna. Allô papa Bozoanga. 5 sur 5. Après yo toke pande ko mamengi et puis pande ko Roger Mpaka. Sinon t'es vraiment tant que nous poussons là mais na ko le pape ka moi mo kele ko la bande ba partager. Vraiment na yebi ke motino no za ki alelo est-ce que ndo ke existera to existera te. Ngai na ko pesa bino moi lisese mke pona ko conclure cette situation na ngai. Kala mingi te tozaka na mboka leo. Ngana kendaki na voisin na ngai mondele na kati mboka leo. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas na komaki na kati mboka na monaki banjete tu bakati kati. Ah. Atili bandeko ndeni bokati kati banjete bu. Ah bien, oze le pona bandoki. Ah. Et puis toi banjete mongo ah tikanje na ngero pona bandoki. Ah. Vraiment le pango zalaki moi na moi doki. C'était salarité. Alors qu'est-ce qui est passé aux environs de la quartier banjete salakité. Comme il a partout, moi il a moi donc c'est beaucoup plus maman qui m'a banjete salakité ça été sur le bika ah té. On y a des agarres pour la bandoki. Ah ouais ça va pour les bon. Mais bon ça va, c'est pas un problème. Le bandi mais na pozo maman muke on a le baquet. Muto do kedani na mundele azaki na problème nini azawo wara ndoki. Asuna kinga ipe mendoki c'est quoi expliquer. Alors yeti to zonga ina poto awa na mutuna ya chakaka ndoki. Alors na tuna ga yesu ngabi me yo suko awa ndoki pale biso kuna na poto na olani pour habiter mundele expliquer na magi non kindoki ezalaki biso pene époque na biso kindoki ezalaka mais na minute oyo kindoki ezalaka susute wana selon voisin na nga ona kirene kisasa eloko kaka mutune kaka ndoki so watele une okana lingala kuna yele baka ndoki bon toleki mais mundele wala suka bato kelelo na salaki tanga monaki ke ah banjete zaidi na lopango asu tokenda kote ya Gombe kuna asombi njete wa bitabi wana we banjete wa bitabi amuke ayoko lona ona kati ya lopango epai tozalaki alodi no abibo souvenir atike noka njete koyo eyoko leka après 2 ans tozongaki lisusu na leo c'était le botaki mais tant le botaki ayo su botaki wapi titlanga o bakati et comment se le pour la bandoki oh donc c'est vrai que moi au boulot alors ngas ko na ko zonga bwe la radio papa Zambwana aucune question est-ce que ça existe bien ça existe pas mais selon ngai tant que tu ko la ndenge ndeko na biso auto le na ola na ndenge ndeko mbala lobi kindoki ezelo ko baele biso ko yela waya sana ndenga lingala mais na kati ya français a changu sorcellerie mais so ta na kati ya sorcellerie za ba deux combos différents o biso ko landa wana ngai na zongi na ko loba boye tangu biso to akala kati ya Kongo kuna tata moko akufaka ya musaka ta pembeni na biso mais tangu tata na kufaki bachaka bantete misato balobi ke non yo ko lo kufi o kende te donc ya basali ba système na bango on va dire comme ma cercle wana taka c'est que l'équipe peut permettre dans la biso l'équipe awate ti e ko de la quartier mongo ko tanda ko moko boy je me souviens so ba ki bana mike ba grand quartier ba buka ka parler wana na mongo na zona matete ba buka parler wana ndenge basala ka bon ouais ba supposition on ngazo ko loba ina yepona conflit na ngai na ko zongo bondenge ndeko za mona solo ba gene to bi bana kacha buzoveri wana parce que quelque part on reconnaît que kindoki ezali yango azo ba keto bima donc biso ko to komi awa ndenge mundele na palo baki na ngaki no na époque na bango kindoki ezalaka mais basala effort ba bima donc soki biso to tirika la kacha système wana ekuza to difficile to bana kacha kindoki selon nga selon conclusion na ngai alors ngala ba boye ndenge na kuma ko cancela na kindoki ndenge mama moko pesa ki biso a lobi ke mwana moko akotaki na koko na yaki mais na kati ya bible balobi ke laissez les petits enfants nzamba zo ba laissez bana mike ba ya epai na ngai mais quand siko ndenge ni bana ngo sina kati nzamba tanga zo ba ke fotika bana mike ba ya esika na ngai mais biso bana wa siko to ko zo ba ndoki donc ezali siko mo ngulu place wana alors on a conclu na ko ba boye na kati na biso kindoki ezali selon mutu
donc il existe ou n'existe pas. Faut donc on dégage moutazo kasa donc esprit na yo faut aussi effort au lutter contre l'esprit négatif wana. Mais ce que le dit est exaté. Voilà bana éviter. C'est pour au croire dango trop. Je pose pour cette donc na teki à publicité. Donc voilà ndenge ngana na komo ko zo school kindo par rapport à ndenge nito za ana poto na pa ebiso to wutaki. Donc yo moko yeba ndenge merci 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 ndeko mandamawa naza mpena na commentaire mingi ya koloba te sino ke ngai na yo toza kokenda meme route meme nzela collision moko ezali te sauf que olingi napesa avec précision il faut être catégorique kindoki ezali te parce que même bato ya ancien testament bakanisaki kaka na lolenge ndenge olobi bamindele wana bakanisaki mpe kaka na lolenge okanisi nabukodonezor mpe akanisaki kaka na lolenge olobi bakonzi ya ndenge na ndenge bakanisaki mpe kaka na ndenge tokanisaka biso nyonso. C'est une série ya graphique ya imagination moko boye bato bakokanisaka epuis bakomaka exposé bakomaka bambisi na ndobo ya mutu oyo akolobaka ete ye azali na misala yango ye amonaka. La sorcellerie n'existe pas parce que la sorcellerie est une science et mutu azali capable de faire quoi? Comme un avion. De voyager de faire quoi? De unions on a incapacité wana baya ko démontrer yango na babiloko moko trop théorique et puis yo mto ndimaka na philosophie oyo idéologie yango elatio okomi na bobangi papa na akufi lupango yango bokoyi ko yango ba famille na biso bike bandoki bazaya trop bandoki ba Kongo wana botike la bango lupango yango bien sûr que oui papa le kino bazako yoka na kutuna papa no ta ko kota na lupango wana ekokoma ya ye parce que tieze mutu moko na yibiko quelle qualification na ko pesa yo ya buzoba ya ko banga ka bakolia ngai na bandoki. Mais conclusion na boko yeba combien de bato bayoka mateya na oyo babika et à quel niveau bakomi na data lelo bakomi civilisé bakomi pe na mbongo ya kusakana te ndeko mamengi na pesa na antenne kuna banza yo mtu na benga kike yo mtu za deuxième n'est-ce pas Matondo ingeta uzawo yokuka kabuta zombana 5 sur 5 buta OK merci mingi ya opesa ngasukuma lo bambuta moi mikoleleke bele me na sepele mingi na misale lo yenango. Alors na pesi bande kono surtout bana plateau bambote mingi pe na ba auditeur ba auditrice bambote na bino na bandako. Alors mbuta na kokena lombango na thème o yenango na mutuna na kobenga ngo parce que soki indoki existe te. Bon ngana ko loba liboso na kombo o lobi kindoki ndenge pe bande ko so to bana kindoki na biso bayindo kindoki ezali te. Kindoki ezali eza savant da kobenga ngo ba savant parce que bakoko na biso na po bana benga bata mayele o bana ko sala biloka bakamoni to ko peso basala ba pyramide wana to benga bandoki. Alors na ko peso exemple moko typique tata o asangisi biso to zale bamboke belebele mengi na banza okatani to internet nezali trop lent kuna babo to keye pande ko Roger mpaka za mambo soki ndeko mamengi azongeli biso nde tokopesa lisusu. Ah oui, nazoka na madame 5 sur 5. Ah oui, merci beaucoup. Na pesi baninga bazana studio Mbote et puis studio virtuel Mbote. J'ai suivi ndenge bo tombo la voix moi muke. Nalandi ndenge bo bandi ko développer thème yango. Siko ça va? Très bien, c'est bon maintenant, oui. OK. Ngai na bana lobana loba toujours na ba principe na posaka d'abord ba principe de base de raisonnement na ngai. Premier principe na lobi il faut éviter réductionnisme. Parce que réductionnisme c'est-à-dire réduire la connaissance à notre niveau. Alors, ndeko mamengi tokozongela po connexion ekoma ki trop lente ndeko Roger za koloba après ye ouais voilà et puis tokozongela yo kobanga te. D'accord. Réductionnisme, c'est-à-dire réduire la connaissance à notre niveau. C'est-à-dire ce que nous connaissons, c'est la connaissance universelle. Ça, c'est vraiment dangereux parce que nous ne connaissons qu'en partie. Nous ne connaissons qu'en partie. Et en connaissant cette partie, nous savons qu'il y a un principe.
Dieu a dit à l'homme que ceux qui basali boye, ils mourront. Mais le diable a dit, ils ne mourront pas. Et donc, là, on a posé le premier principe. Nzamba lobi, ceux qui bourrent, le diable dira non, donc il contredit Dieu. Deuxième principe dans le raisonnement, l'abus du langage, l'escroquerie à ma pasteur, parce qu'il y a peut-être une motivation. Et les pratiques, les mauvaises pratiques, il y a pasteur, il y a évangile, pas ma pasteur, ne peuvent pas nier l'existence de ce que Dieu a dit que ça existe. Il est vrai que ma pasteur Nabiso en ont fait l'usage pour ne pas s'enrichir, pour ne pas détruire la vie à battre. Ça c'est vrai, papa Zambouane. Que la plupart des sorciers banamiqués parce que banamiqués va se défendre. Et c'est pour cela au monde Nabiso comme il a chégué un peu ainsi de suite. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous et nous pouvons lutter ensemble pour combattre le système. Troisième principe, on va s'engager dans le combat spirituel pour lier Satan, mais personne ne leur a donné ce pouvoir de lier Satan. Même Jésus n'est pas venu lier Satan. Mais eux se battent pour lier Satan. Ils passent tout leur temps dans la bango. Ils sont en mauvaise santé, mais maman, ils vont s'enrichir. Ça, là, vous avez raison. Mais ça n'enlève en rien ce que Dieu a dit, que ça existe. Troisième niveau, il y a le raisonnement d'Angaï. Ezali, ne nous donnons pas aux sorciers ou aux forces occultes les pouvoirs qu'ils n'ont pas. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qui est à niveau, oui. Pourquoi? Parce que pour les chrétiens, celui qui est en eux est plus grand que celui qui est dans le monde. Là, nous nous rejoignons. Mais, Papa Zambouane, dire que les forces occultes n'existent pas à partir des situations où on va passer dans l'auto-développé, mauvais emploi dans Bango, ça, vous dites le contraire de ce qu'il a dit. Parce que les forces occultes sont là. Et les esprits, pour agir, ne peuvent influencer que le corps physique. C'est pourquoi on parle de la possession démoniaque. C'est comme vous pouvez avoir l'esprit de Dieu et vous laisser influencer, comme vous pouvez être totalement possédé parce que vous n'êtes pas né de nouveau de l'esprit de Dieu. Alors, à partir de ce principe, pas Zambouane, je peux dire que, moins que intentionnellement, mais je ne crois pas que vous avez l'intention de contredire Dieu. Mais vous aviez eu la motivation de combattre les pratiques de nos pasteurs aujourd'hui qui ont détruit des vies et des vies, alors qu'il n'y avait rien. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais dire que les sorties n'existent pas, ça, ce n'est pas... Merci, papa. Merci, papa Roger. Nabanza, wana toyoka ningana yo na makamnyo so utikoloba et je vous remercie na ba principe nyo so siri opesa. Ya suka wana utikoloba ba forces occultes. Na éviter soko landaki introduction na été dès le départ. Baba kamnyos na pesa ki na introduction moko te akokota awana o azali ko yoka akoya koloba likambo eke na kaze ba makambo mabulu o na timola ki te binosi bona ko kokota ka chobo puisque pour 7 ans je vais développer ce programme etali la sorcellerie n'existe pas. Principe suka otiko ba forces occultes et puis yo moko na kata forces occultes oyeko bakisa komba démon. Mais qu'est-ce que signifie démon? Démon, c'est un ange spécial, ou une mission spéciale concernant une certaine activité. Nous connaissons bien. Ndakwana ezali vide. Ange lumoko un démon. Ayeko mona, akotite, abimi, akeko benda ba. Ange lu ebele, ba collègue na bango. Comme une légion. Baye, kokota, nandakwana, na motema ya mutu. Misala nyonso ya chaque représentation démoniaque ezana kati ya mutu oyo mutu oyo akobia kobi ndiboma ubie soki molimo moko ekotaki ya pite mutu akominika mutu ba pite biba